Demain, Ozui. Ozui. Demain, Ozui Penza. Si la Bissalou a changé ma rambo belé. Allez, Ndoki a ma étoile, elle a obéi sur ma rambo. Surtout qu'elle n'est pas la Tibet. Étoile, faut tailler. Bah, checker étoile, bah, n'ingi c'est moi qui étoile à perdre. À Fungwami. Mais étoile, bah, matière, non, angolais, hein. Et à son ami, ça. Et ça, c'est bien. Si la nage a un problème, il y a battu. Si la nage a besoin de battre, il y a un bayaka. Place ma besoin où tu as ton monde au Panzana. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Maman, Yasikeye. Ah, désormais, na Kinshasa, restauré za moko. Boss Blaise et Silou, na madame la Sédoise, basalé bino, mo bangé na restaurant, basalé ba Congolais ya diaspora, ba Congolais ya RDC, Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise, Kobungate, Kotatabanate, adresse c'est moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise, vous autres, Eza Wapi, tonton, Eza Wapi. Pour la roulia bio, Nazara besoin d'aller ngando, Nazara besoin d'aller pondu, Nazara besoin d'aller madesu, Nazara besoin d'aller nyamazamba, Ozara besoin d'aller mosaka, Ozara besoin d'aller ndunda, Ozara besoin de melelo kwa malili, Ozara besoin beta bia, Ozara besoin ota la match, etika ya calme ya kitoko. La Sédoise Ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto na obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara Avenue Vénus, numéro 30, au Romona, la Sédoise et Zawana. Planios aux avons besoin au Kolia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi, la Sédoise, la patronne, Yemoko, Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, Oya Kolia bio, Oza Libanda Mboka, Oye pendant ma séjour, Nayo, Kohésité. Yaka na restaurant La Sédoise. Bozomo na ngamonde na zolia awa na bisabino. Neti musapie katana, neti musapie katana. Suka na ndunda ya mabaku. Ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zara Kin Marché. Vénus. Dans ce comme cas, limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant La Sédoise. Au Kobeta Bia, au Gomelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place B à repos, Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali, au lié au Pema, au Mélamois whisky, au Mélamois champagne, au Mélamois chicha, donc au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Soki oza besoin basalela yo surprise ya anniversaire. Oza na poto, oza na Afrique. Oza besoin sala maman na bino, papa na bino, mwana na yo, copine na yo, copain na yo, lesi na yo. Oza le surprise anniversaire, babi toza na Roni Events. Roni Events eza wana pona bino nyonso. Roni Events eza wana. Soza besoin basa bino surprise na mbongo mukie
baosala bino surprise na mbongo mokie partout dans le monde baosala bino surprise maintenant zozo illustre lenga bomona Ronnie Evans eza wana partout oza baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima ya Ina. Donc baza na 2 adresses. Toza besoin kende omona bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo okei soit obengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Obenga bango okuta Ronnie Evans eza wana pour na bino nyonso so pour nous okende kaka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme na Ina otuni ka avenue Kwango numéro 130 omona bango wana et puis ba pe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 pardon, quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au béni bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Evans, la meilleure. Bazo salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. awa nzamina nayebi tisiko shuka kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa namonaki ezalaka alobi ti na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo yebukoke. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo babisi awa zaya 10 minutes opiso tumuno bataza telefone biso baesuka biso mbongo na nzela kama yeye kutumia mbongo ya mwasi yeye na mandeto ndio kwa baraka bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makambo batanzela, botikela batanzela, mais makambo transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misalane Kazinjo. Akemba Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Ya mami. Tokiei. Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a scène. Dans le babonné de Rolex, sur ma perruque, on a bon mon ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ba coupe ya milai. Vanessa Airwig, azawana na prime encore abordable. Pour ma perruque na yo. Rocha, robima chic, robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naïko Sabino va produire Nabiso. Des beaux monanga moko sans maquillage. Oeza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner tena yo, ozala un peu propre, mais écoutez iso penza makasi te. Donc eko garder tena yo, mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko, so zandeti maboko noir awa ou bien misapi, oko utiliser pe oyo, tozana ba gamme nyonso ba gommage, ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, le numéro de Bisso ya WhatsApp,
Merci beaucoup. Grande de ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons, ça dépend à l'endroit en un autre. Je tiens à signaler que cette émission est en direct de Kinshasa. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo et à la présentation, c'est votre humble serviteur Dekari Bashia, l'homme de Boé Makamboza, garçon à 1m70 par choc avec Kimo Mwambe. Je vous dis un grand merci. Si c'est la toute première fois vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. C'est cet endroit que j'ai le privilège et l'honneur de recevoir pour vous. C'est déjà pour Dieu Nabiso, pour les gens de Salaka, pour tenir sur rivière. Tous les Libanais à studio, dans le plateau de Salaka d'habitude, mais toi, les Libanais, tous les Abondel, bon, moi, je vais me localement. Pour tenir sur rivière, mais on fait toujours l'essentiel, on tenir, il y a quoi informer. Et sur cet endroit, je demanderai à Chris, s'il est d'accord avec moi, pour la caméra pour dire bonjour et bienvenue à Barési Baza, monsieur le journaliste. Voilà, bonjour et bienvenue à toi, Dekari Bashia. Bonjour, on a battu sur Barota Labiso, de partout dans le monde. Donc voilà. Voilà, moi je suis en train de Barota Layo. Après, bonne santé, bonne évolution, ma ouais, ça va, Nayopé, ça va, j'espère. Si, Dieu fait grâce. Dernièrement, tu as tourné, c'est un lieu, on a vu sur commentaires positifs, comme d'habitude. Donc voilà. Maman Bizi Mondele. Bon rétablissement, Maman Bon rétablissement, prompt rétablissement, bonne guérison à toi. Madame Arokia Kamara, de gros bisous. Il y a Madame Alima Kamara, Yaya Balé qui mère boss destiné au Ndongo, la patronne. Donc voilà. Dans ma zone là, on se bat et puis voilà. Voilà, laissez-nous souhaiter un heureux anniversaire à tout le monde. Joyeux anniversaire à vous, je pense directement à mon frère et ami Florent Matoumele, je crois, Florent Matoumele, je te salue. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à vous. Une sincère condoléance aussi le plus attristé. Dans ma famille, tout bazar éprouvé. Ma bouche va être cher Nabango. Au nom de Dekari Bashia, on vous présente une sincère condoléance le plus attristé. Voilà, tout le monde est ma solo, tout le monde a quelques analyses par rapport à l'actualité. Mais avant, on a avis à Barési par rapport à la sortie médiatique qui a profité au Lobédé. À préparer l'hippodrome, et ça, année, je crois, en juillet. Voilà, pour préparer l'hippodrome. Il a fait sortie médiatique, mon rôle, Libana, Napoto, conférence de David Moumé, tout consort. Quoi qu'on va proposer, surtout quand on a des thèmes, on va proposer sur Kofi Aloba qui émission à Barési au dans le contexte. Kofi était vraiment avec lui-même ou peut-être à celle là hypocrisie en lui-même, selon Barési. Quelque part, je peux dire, il faut que Kofi. Madame parmi les légendes, il y a un bon addition. Kofi, il a 68 ans d'âge, il a lobby. Bientôt 70 ans, mais il a lutté. Il a bêta quand même, à la salle et tout. Mais Aza, on a toujours. Pour mon accueil, la musique, si le lot bat babi narango, bat baye marango, na ba na 40e génération. Par babi mama Aliane, baba na Kofi na 94. Na moi on a botamanga le 23 avril 1990. On va comprendre. Donc on a zappé à Wana. Dans le grand baquet, et maman il y a peut-être balingana na Kofi to ya balingba balana. To ya déjà ma quand peut-être na 200 3 ans une année. To be non peut la botami peut-être to be na avant balana non na. To be babala ni kana yoko ça une année donc makamoze belé menazaka na ba 4 wana. Mais Kolobanyo sera na comprendre que Kofi plus à l'avec un peu à moi actuel. Ok. Tu vois, à un moment de challenge des autres qui est na faveur. Il y a Didi Stone, qui est sa fille. Où la table a bandé Mokili. Kofi Azara papa n'a jusque là. Bien sûr, il y a Kofi Nalingara. Alors, à ça, il y a ma bête, il y a ma lame. Il suffit de communiquer avec la toile. Et ça l'est bien. Et c'est lui qui sera bénéficiaire. On va prendre. Bénéficiaire, il y a actualité au Nyon, hippodrome et rotonda. Pour curiosité, parce que nous avons besoin de un concert. Est-ce qu'il y a un concert, on l'appelle Libanga. Malgré expliquer que Libanga, il y a des distons. Il y a besoin de remix. Avant remix, c'est jamais original. Boko Bakissa, Boko Longola. Mais vous gardez qu'à former. Format, c'est un pour preuve, moto pas boire qui. Gambela, ils ont été moutaya. Bon, on va comprendre l'émission. Kofi a protégé la cité. A expliqué la grandeur. Il y a Bodingo,
apportera envers Sidi le cœur. Donc voilà. On peut dire que Sidi a mérité Libala Wana, quand on a fait le monde qui a 14 ans avant d'arriver à Montfleury. Est-ce qu'on a même envie d'un bateau à Rolobake? Babolingo à distance et qu'on fait maming. Pourquoi au moins moi ça dit ça on va na poto. On va na poto ça dit ça. Et on peut dire cause de divorce mais baby qui par qu'on fait pendant 14 ans wana adaki exposé. On va dire qu'on s'est recouru plutôt dans ma beaucoup Sidi le cœur. Est-ce que Sidi le cœur a mérité place wana selon Barisi? Bon, maman Bolingo a mystique et deux carrés. Tu as évité pourquoi maman vient par un enfant à 14 ans quand on a poto. Ok. Prochainement, voilà. Je comprends. Donc, et puis. Donc, la place à distance, selon Barisi. Ouais, la place à distance. Absence pour la Bolingo Babé, celui qui crée la distance crée l'oubli. L'oubli, voilà, c'est ça. Donc, Bolingo sera en présence. Parce que tu as eu peut-être but, Nini. Oh, maman dit à la mano, peut-être qu'il y a eu à l'époque, peut-être, à 15 ans, les autres disent que ma mère a 27 ans, 28 ans. Ok. Surtout le monde moins 15 ans, les autres sont une jeune fille adolescente. Et là, il faut veiller sur Bana. Il s'occupe de poteau. Voilà. Et là, on rappelle qu'on a un bateau. À Bobalani, Boliba n'a pas collé à poto. C'est que maman et papa ne nous supposent. Le système est aux une mois, c'est un peu de temps dans la Ticalia. Et là, bien, on écrit un peu. Donc, Bolingo Kita. Et là, on a monnaie qui a 14 ans, ma mère a dit à la fin de peut-être pour la Roland de la bande. C'est ça. Si seulement si, est-ce que nous sommes papa, nous sommes fait le médaille lobby sur vie de couple à maman. Est-ce que ça vrai? Tu dois toquer la concept pas toquer à lobby, maman lié toquer à lobby. Tu dois ça va par rapport à propos. Non non le bas. 14 ans europé. Voilà. Est-ce que Kofi le médaille à baki si mon ba net? Topé à lobby pour nous sommes viens à biso pe tobi viens à biso pe à Boga, il est pas que dans la maram. Anendumbate. Ozomona. Patron. Dans grand mon pao. Donc on a habité quoi? On a habité quoi? Je me rends dans le bas, on a habité quoi? Mais il a le mère a dit à Tina va récupérer Babilama. A Tina maman Brigitte. Abi message ezali avec maman à côté. Mais fera avec sa message. Alors qu'on signe inde maman li a Tina qui. Faya avec sa message. Peut-être on est bon qui perd. Mais l'autre mot qui rend la preuve. Preuve à la fouille. Fera avec sa message. Na comprendre ngaka ke Cindy pe ezazua. Parce que Cindy na Kamboyo. Cindy a ba fante. OK, comment ça? Bato balingaka Cindy, eza bato balingaka Kofi. OK. Yemo Cindy na bato te. Fan buzz na ke on na Cindicien. Ate? OK. Bato balingaka Kofi Olomide, nde bango na balingaka Cindy. Tu vois? Et ba maman oyo na bato mususu o ba sepela te na ba comportement sur ba makambo peut-être ba yoko pona Kofi, to makambo aveka pe pona bolingo, ke mibali na biso ba nyokola biso so pe ndenge nini. Bango nde siko ne ba soutenaka Didi Stone na maman na ye. Ba deuxième première dame légitime. Ba première dame légitime. Ba deuxième première dame légitime. Ba comment bongo? Ba deuxième première dame légitime. À part première dame, la mission de Dama Denis. Deuxième première dame légitime. Vous allez reprendre. Donc pour mon accueil, Bango de ce que va soutenir Didi Stone, na mère Aliane. Donc c'est un peu ça. Cindy et moi, on a la fan buzz. Les gens l'apprécient au travers Kofi Olomide. Mais Abipé que Cindy dans moi c'est malamu, bana Cindy aya, comment on soit dans Minouche de Londres, comment on soit bana nae, il a faire voir biso que tant peut-être maman li azalaki azana en communication là bas même sous au travers Cindy comme ko kutana bana msabi ba on prend aéroport il faut tout le monde nani, il faut tout le monde Enoch, il faut tout le monde son, il faut tout le monde paka. Comment on moi c'est dans ana bolingwa ko rassembler baba bana nyo so zaka bana peut-être maman li abani ko privilégier mingi bana nae ke bana ko faire bota liboso na libana. Bana libala bomba dezalaka bongo. C'est mais bomba des aïe c'est pas lié avec moi ça ko faire. Cindy pas ça bon pour na ye pas boti ya yeta. C'est maman mala moi ça bana. Pour na boti pe ya yeta. Maman nyonso na libalo akotaka ya bombanda kutika mobali aza bozu mabalinga mabotaka aprivilege na bana na ye bozu wana eza ya bana ya ye moko nanu so bandiko na bana parfait te on est comme responsabilité ya papa ti c'est maman za mabe est-ce que vous comprenez non non que na logique na no bana ya mobali na yo se comprendre na biboy to le bal kabo za réalité vécue ya batutu
mama nyonso aye libala akuti mobali déjà bota bana na ye avant vous comprenez ye pe na libala wana bandi obota beaucoup plus de considération na estime ozala kaka ya bana oyo aboti na mobali wana pour preuve bana ngo pe ya kofelo ne bando fana ndako mona kofita c'est là qu'on va aller à interdiction comme maman parce que maman va aller au boya bon avant maman aliane bana bando fana eza kofela bando fana na bana nini no sokota ndako moko avant mère aliane ya bazo ça analyse on défendre mambo on ça on te maman kofela le bene nazo sala analyse et analyse ça on ça bongo te oh on c'est pas la pratique ma question on peut ça point de vue na poser partie mon pas on est point de vue na point de vue na yo non on a point de vue oh c'est yo c'est donc comme la vie c'est toi qui regarde dossier pour yo ngina le ba selon idée na yo mais quand on répond selon idée na yo c'est là ce que so ba yambi yo ba tourner question makambo yo pour le oh yo zo kanisa. Moi je dis c'est selon moi, selon comme je réfléchis. Toi, c'est toi, différence toi. Donc, Kofi Olomide m'a dit bien inventé avant d'arriver à Mère Aliane. C'est différent de l'Ibala. Oh, moi ça y a coûté, papa a déjà na banana. Allez, tout le monde bana, on a bimi libana. Maman n'a pas besoin de ça, papa. Ah, tu mais au moment où tout le monde a dit, tout le monde a dit, et puis bana on va nous faire ndako mona profiter bazaki éparpillé oyo aze pas maman na ye 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 allez-y comprendre voilà tout ce comme ça peut wana te c'est un sujet un peu glissant sujet à famille à bateau mais donc kaka o lui ba réseau donc kaka papa Kofi Olomide à lobby mais ba digistant pe ba lobby te tout le monde a ba poste qui va de part et d'autre bref on dit toujours l'essentiel d'ara que le roi qui met dans l'angle dans ka qui met ce qu'on fait se sentir à l'aise enfin on a signé avec un Cindy mais à la base nous avons intercalé à ça la choix donc voilà bah tout le monde a Kofi Olomide on met à hippodrome je crois dans le mois de juillet vous allez là pour soutenir il y a bien dans la consommation minute on ça la Kofi na ba Kofi voilà bah tout le monde a Kofi na bonne musique ba musique à kala bah ils ont ça fait au kanisa moi moi mingi ça la moi bien pour ka Kofi c'est dans la boutou ils sont pas musique à vous donc voilà tout transformation nous chez Charles explique bah résume bazar ça va bah c'est parce que tout le monde retour il y a Caleb tout les ban na kati ya SP après un bon bout de temps Caleb a dit peut-être après dans la zone autre parce que votre quand fait bazar bon temps maintenant même sté ça va tout sous pendant comme ça fait on a tourné na SP kala mais on a tourné sous dans les abakou comment on a tout ba retour il y a Caleb na kati ya SP comment tu as trouvé ça bah non normal hein normal to ba to bando full and sous ba tout ba artiste nous so voyons tourner tout le monde normal voilà mais le rap artiste voilà mais le père danger peut-être danger son nez boire une colonie mon boire rap artiste en fait normal ça parce que biso za que mon ndako za na ne ba yamba ba hein chaque ndako za na ne ba yambela ba pa ya na bango OK biso za na système na biso so mpaya ye donc ba mi d'abord boire ba live biso so aye bo yambe kitoko si la bisalu a changé ma rambo belé même ça bandaka na ba télé tournage on a pona ko ba ambiance tournage kwani ko ba na système moko mutu ba mono na ambiance tournage ba bengi ba peso mo afile ba bengi yo al ba cassé o ba na déjà tournage ba bengo yo aussi ça film na oye to baby film a moko bija bandela ba film ça la ko même ça so pa monter ba lo ba rambo belé o amona ya maboke il a peut-être 3 heures du temps à la mona. Je vous à 5 heures. Les émissions peignées. Bah, tu verrais, bah, on est là. Bah, on y a passe. Tu as Zoka. Ah, je suis content, ma mobilité. Je suis content. Nous sommes dans un système, nous sommes dans un restaurant. Ceux qui m'invitent à y aller, ils amènent un 5 euros, ils ont 50 euros, ça va analyser et tout. Allez, nous avons ma étoile, allez, on va même sur ma rambo. Surtout quand elle n'est pas là, quand elle va jouer, il y a tout qui a joué, normal. C'est vrai que ça a compté que le système a un télé tournage, qu'on a filmé un tournage. Pas vidéo, il y a une vidéo qui a filmé dans le téléphone et foutu dans les réseaux sociaux. Vidéo ma étoile. Eh, oh. On a tourné live. C'est live, ok. Il a enregistré. Eh, c'est live, kaka. Vous savez, nous sommes ambiance. Ok. Ma vidéo, nous sommes plus tout ça.
tosala biso nyonso na YouTube de carré tobukana te mo baambiance wana batele tournage bato poto mpe balingaka boseka ezalaki boye ezalaka ebandika na YouTube te ezala na ba-DVD tomoni ota ba-DVD na basede bomo ya mo batie avant prochainement bakomi boye toyebisaka mpona nini kabaka ya bato balingaka badestabilize sila mais par exemple maloba mabe yo kala bamemi kolo nango yo kala bita normal bauta batombola ndeni kala fois siki ya mama étoile ndeni ye na tuna ye fai basala mpe kalembe totomidadali kanga benge kalembi tu es venu et tout mais étoile faute na ye batieka étoile boye baningisema moke étoile apetre afungwami mais étoile bamatière na oyo angolais ye mpe asona mira esa mais banso fa tokotana na lisolo wana nde toka masasa ekobetaka kuna na este elomona ete soit papa ya mama ya papa Caleb na elomona tono vite fait tomona sortie médiatique Arline Mwoko o to pese mbote ya Arline to pese mbote ça sortie médiatique et pas ça y est émission et pas vers ce jazz gavulu na ba question na bien moi ne komoni za Brian Tukebana et puis tout le confusion ba bien botana président Brian Kebi Tukebana Brian eza bana mami ba botana Caleb et bien que Caleb a reconnaître moi na ngote to pe comment vite fait quand ba commenter ba le temps na TikTok bon on a kango baba moi sina eba kolo mobali eba papa mwana Aline na mama na grande fille so ba botana président Caleb eza pe mabete ape muta liboso te ke comédien na comédienne ba bota ape muta liboso te ke comédien na comédienne ba sala po za ngo ndenge ba comédien po za ngo ndenge ba comédien ba sala na sala na balingali kamwango Baptiste pa bota pe na comédienne ya na nga fiston Marie comédien nango so balobi ka komone ba bota avimba na kalkwa likambo ya la biso de ka kemi ase pela kutu lelo ba komo fika ba film mususu ya théâtre ke ba bota te AGKI bokoli succès ma boboti te mais ya zwaka mo loko ya ménopause natala ku Gabriel abeta lisolo abi biso ko to yebisa ye makondo zuboye kangama sala yo sa nini ozwa mususu yeka bazuwa akaya gabi ya mama na lo ba bijou la reine bat sala théâtre kalaba yebi ba Gabriel ba yebi masolo ba te belé akoya yoyo ba koli na théâtre ba yebi ba lecture jeunesse na mango nyonso na théâtre ba c'est être pas bien kimia Gabriel mo ba vérité ba comédien ba zo ai eza ngo ndenga ba comédien ba sala naka donc soki Arline alobi ke na za mwana moko na président Caleb c'est pas du nouveau et puis mwana mwasi nda yebaka papa ya mwana mwasi akola na mobali 10 bazo abi papa mwana eza yo amaka kosela yo parce que vu que mwana pe ba kosela kete makila mutu mwana ya kokola bo ape na facilité pour ça ADN non naturel o ba mama biso basalaka atalika oya ye te ako ba mama ba cheka ya biso alito ibo ya biso babwe donc c'est un peu ça Roméo le miraculé musicien moko kitoko ana succès kana te bo découvrir non ya même exemple TV na PC mbote place aza Roméo le miraculé aza boga aza pe boss akabaka na PC mbote place aza je te relance ozomona donc c'est pas du nouveau c'est présent kata mitu tout le monde peut y dire kata pe mutu présent ba sala mamna sina kango ya kata mitu penza ça ka passa mais la présidence siko bah on peut dire groupe chrétien mais ko kata mitu bon ndero pourquoi mets ta confiance en l'Éternel ne t'appuie pas sur ta force sagesse dans tout le regard il aplanira des sentiers. Toi, les présidents 4 mitou. Alingane boyete ya tout alors sol ça va. La lobby ça passe ça mitou 4 ans na sa groupe ango. Tout le monde déjà kuna azoni atana mobali ya basoso. Donc et ça va bien. Toi on a besoin tout le monde artiste nyonso. Tu dois ba DiCaprio ba zone. Pas c'est pas meilleur tana DiCaprio. Akaka kufa. Libala simba te. Libala koto aza déjà ta santé zo menacé. Libala kufa ba bonne guérison na mama linga. Babi na kala mama linga za so amoka DiCaprio abali ko balko ma belé. Na tournage. Moi no yo. Hey, théâtre yo. Makambo ça. Ba bijou la reine ba ye makambo ba surtout Gabriel. Ba ye bi makambo belé le cas théâtre.
ta Gabriel bat maya oh Gabi obeti souci la massage pour siko à quel tournage kuna oui ngam tabisanga ke mam sa double salaire ezaki Fanny Masudi FM abisa po FM abia akoma pemeni na changa côté le parent mam César abia abima bakuta non mutu mo abetele cela bio mam azepa bango abia koti po a que repese mote ba solo la ke ba solo FM abi ko mam sa tuna abi na una kanisa depo baloke na poto abi ote na zali abi OK na be on a fait moi bi que na double salaire dans ce cachet zaki na SB zaki le 150 on m'offre à 300 eh musuni pe ça Gabriel nenga lobaki orite ya bomba net abi na tika ndenge mususu na yo kuta pe cachet vimbi ye moko azuma pala na ye mais mutu ba abi Gabriel yo ata o jouer te tozo mona Gaëtan pour Gaëtan ta remplacer ma habité Gaëtan ngate abi Gaëtan ya yete ba beka ka ye eh ya la misma kasi ozomona et ça li bien si la naza a un problème ya batu si la zaina besoin batu nyonso ba yaka ozomona place ma bezo uta to mona nde ba opanzana Belvin azaki na muta bana ko sa caparer na batu ko lakisa batu motema mabe envers beaucoup des artistes yo to mona ba retomber tala lelo vous comprenez non comprendre donc c'est un peu ça voilà par ici baza et ça la passe et ça la Sony et moi pour ça pour seka et moi on se pose des questions là lisanga molili ou quoi qu'est-ce qui se passe tout le monde na scène na est ma ça c'est go beta tout le monde peut demain apuna bi que makambo yo sare ya ka moi na télé na loba ngote bino salinga moko na YouTube mais na ka ke Sony ko zo ka Sony te demain à ça l'émission là ça va passer les live demain ozui ozui demain ozui penza ensuite pourquoi oh ça a déjà fini moi la demain c'est ça est-ce que demain il y aura ça qui a mité na Sarah babi mbeli aussi zoki ça on va nous katango faut katango na kenge et rose zoki lisusu keba demain alela benga bi barezi Sarah fini moi na bobetaka ta ba titre demain a fini Sarah bon moi la mission kala o demain a fini Sarah a toka puis moi bitora toka étouffement et tout fier on reprendre na yo comprendre que jour moi ba sangana kana bato mabandi o ba kena pas Sarah na ba dire Sarah Sarah bi mo na ataka Bellevue a Sarah na ba ko ba réunion na ndako abi demain ko ba gangela Bellevue silika net ba bunda na ndako na kuna Bellevue benga impoli ba wela ni yango abi ba yibi projet showbiz ba ote ko ça c'est ça bi projet za ye mais demain reçu parce que yo ko ma muninga Sarah te Zamba lo la côté la Sarah ba bunda te Zamba te na lo Zamba la bêtise Satana moni Satana ndo kanga bana na l'église ba kina ko témoigner o baza Zamba molindo agile Satana kanga kinga Satana kanga Sarah abimisa makambo nyonso demain tokoma déjà famille toyebambelo côté bobimisa nyonso makambo matière soko ye na réseaux sociaux toza besoin matière demain ozui Sarah finga demain mais ils ont peut-être pas demain yope finga Sarah demain ça yokanga même makambo nyonso moniteur c'est ça yango bato mikuse bato mikuse so yo bende bato ya maka lwa ye alekio na mulai na makanisi ta niveau ma plein ozui ponanga ozui ozo comprendre donc voilà mais Kilimanjaro voilà mais comment on appelle Sarah Palobi des mères aux hypocrites tant on a une comme Belvin le ben Belvin maboko pour les autres les canal sima ya mukongo pas mabi ba dire à des mères qu'il est un avantage il y a Vincent il va me dire le plus Sarah quand ça il faut à moi il faut affronter on va affronter qui pour Sarah chaque on a des chaque on a des familles mais beaucoup ça guerre na Belvin oh ya ça là comment on a blanc déjà le problème c'est que surtout zongi sima demain bat ba yebi ponanga on na bimisi demain na internet demain tu vas nous faire analyse les cambo comme tu sais l'analyse tu sais les 4 en contre la ni gauche ni droite OK et puis à un moment donné yo comme na ma passion na ye atanga warrior soutenir Fali et puis côté comment soutenir Bellevue siko lelo ba beba na Bellevue à un moment luka so siko na 4
ya ndenge banda kosala image ya kala. OK. amoni analyse ye azo obligé ta kotelaka mama étoile lokola bazoba bacommunicateur wana nyonso toyebi déjà vérité babengana bino surtout yo tadi bavi aloba tika kolobela kombo na ye ozala na mosala mosusu osala te sara moto alobi bavi aloba bongo sara alobi bolobela su kombo na nga te bavi alobela bango bolobela su kombo na nga te yo tadi ozala mosala osala te loba mbongo yango combien napesa yo obanda commerce mpo olobela yanga susu baza bona ye ocomprendre eza humiliation yo ndeni bato bayaka kosoutenir oyo amonike baba bafaible belvi abengana bango depuis jour bafinga ndako ya belvi babi eza lokwa musée national bafoto eleki babi belvi akoka te diare eleka ye nga na bato bazala kuna bapesaka bamatière babi nini bogeloki mimi azalaka kuna mazala moto na biso oyebi te demain ozwi ozwi mpenza mwana na yo melkani sara finga me yo koma moninga sara bokoma otambola boseka bosa baanalyse bomosala ekebeleke bokela bagalerie la fontaine debe yo monanga ya galerie la fontaine obetanga kara yo asi tadi bamundir bawana bayam soya baolingo kolekanga nga na oyebi nyonso eza yoloba te nga na yoka basoni ebele na tv mais yo ifana na tv obenganga ex camarade ya matama ex papa ya matama me nga bato bafinga ngo kanguru demi dakar nini nyonso 1 mètre 1 nalobelako te na protégea yo tisuka oui mpo tolia tomela nayoka ye soni mais yayokanga soni ta mema na sentiment sara afinga nga jour et nuit ozalaka na ye okomisa sara lokwa camarade ese yo kokotisa sara na vi nao epuis mwana na yo lelo bato ebele baofinga bango bobota te nini bato nyonso aoprotege mwana na ye depe mwana azalaka so abi nga so ofingi mama na nga na oya mais yo bafinga mwana na yo ofanda osekisa sara okomisa sara moninga ozwi maître bitumba oyo demer akoka osala brave na sara demer pas elombe sara abi aza mongala ye bakotia mosapi na lisu te demer mpe nayebi te so aza ekolo nini ekolo mpa demer nayebi te so bango nde batia bango misapi na lisu mais demer aza mokusa azala matata ye alobi bango bangala ye bango tia mosapi na lisu te siko ekolo yango ya demer nayebi te bango batia bango nde mosapi na lisu pa ya tika bongo so bademere bango batia mosapi te ya bademere soki ezala fo basotolo na mokongo mais batadi banani bango est-ce bakoya bakoya kodefendre mpe bakoya sa bras defendre na demere pa demere kozana ba-1 na bango bakoyoka mpe soni par exemple demere anga nayeki awa na be demere aza na besoin fai tosana émission bakuku nde baboyaki wana boyaki bonga émission oui ayebisaka na yamba ye amama oloba ti mais bokoza mpe surtout na koyambe mpo na minute abe atikali ne netre azongi ne netre amoki na mposa abwaka na ye ngunda awa ya babaku azala déjà fanatique asila kala nga ere makambo ebandike nga na longwe kuna nga na etosolola olongwe wenge ayebisanga be baresi omoni te belleville nde tozalaka na ye so totiki ye boyeboye biso nyonso toke ekosala mabe etu etongabi te nga na oblige te nga na tie mpona namoni manque ya respect ekomi nasala nini nase retire na nga zo comprendre donc c'est un peu ça nga bitikala na oza libre so otikala tikala na yo voilà mais koyoka mpe lokuta ya étoile vite fait nayebi te so na toyoki na eloko koyoka mpe lokuta ya étoile abai kuna babengaki pa versa te mais versa na bapreuve nyonso ala kuta alakisi bongo omonake mama mokolo oko étoile koso ridiculize non étoile déjà tocomprendre na biso ke aza na étoile te aza minzoto welawela et puis komona ekomi bougie étoile comportement na ye depuis angola mais ezofuite mpe na réseau sociaux bakokoma na bakomanta babiki étoile mpe abeta minga ayesa mosinjo mpe asona babe atutana na oui mais minga ayesa alobango ti amona mobali mwa boye ya minga ayesa ekomi oyo azalaka mobali nde na kala naokeba bato balela pamba elongi lokola mosantu me balinga magoda déjà malheur anga batuta ba age mpe mpo babi mpe ménopause esalaka mpe moto po ozala na moto alembola koya tout moment esalaka mpe bien oyo eza mabe ménopause ezala bongo bato bakota ménopause babi ipare ezalaka moto po ozala na aire nyonso ya na biso belinda kandi alobeli biso ti ménopause ebongo aozala mobali
Donc là, mon chop au défense, dit que ça est bon, bah qui le moment du manger. Oh Muchopi, héros Muchopi. Ma combien un joyeux anniversaire Muchopi. Voilà. Donc Sarana de mer. Biso to Mais guerre ça somme hein. Biso to kabola kate maboko ekatana. Bo bunda. Bo swana bo fingana. Biso to kotala. Encore pe nene alinga. Sarah da mutu monso zo liana ye. Liana na fourchette amulai. Ba biso pe to beba na to yela pe ya bijo na TV. Ngalo combien de fois to yela bijo mais to yela ba frère. Kwa nini ke ya na biso pe to liaka. To mela to zana mariage na biso to kina ku tsikuna. Na cha carburant na mutu kala mema ya bijo to keti pa na ye. Ah ba. Ba yebite. Oh ayebi. Ba aya bijo gafa. Place biso zala. To yela ya bijou mais sindika chaka. To to ya mobimba te pour nini? Diva obenga. Mais est-ce que ya batu mususu? Ya aposa ke baresu wana pe oyeka maman mobimba. Keba. Ko demain alinga te ba yele bonde sara oyele. Ko demain a matata hein. Demain tu na potala ta jean ma casse na boot.冇problème. Malade ni. Hein? Malade de jean de. Té, na que style kitoko. Mais on a lobe. De sala kitoko. Ah, jean na boot. Na boot. Wa muta lobe ngo jahe. Même pas madara. Eh. Maman est knock to là. Maman est knock. Et donc a beli susu. Maman est knock. Ça ça de mer to leka. Yo a hypocrite, yo a mungala ba ko chom sa na lisuki. E bonga te. De mer a ko silamisa ote. De mer nde a silama. Sarah toleka. Zo to fongo pe na matoi. To yo ba ba ngala makutu. To cheda mettre au nika na ba tige coton. To yo à l'écoute. La vérité ba di babi de mer enregistra ben si ba voix c'est ça. Demain, tout ça quand tu as dit. Bogaleni. Na ngambo yeshipito. Molili ye. Oboni nzambe. Fallait embi botikela ngata. Elo aussi la bando loba. So ngane na sa ba o mabe. Nzamba o justifier biso. Pourquoi bat balongwa raté ke balongwa na jaje pas sila na longo na ye pas bedi. Batu nyonso baza pembeni. Ya bijuku takima na ya longwa. Ibutu apakata. Donc batu nyonso baza pembeni na ye. Oza shita bevi hein. Ils ont bien. Atika ka ye mona famille maboma na ye. Na ba hypocrite on a mon ami. Encore mon ami, mon ami. Surtout mon ami. Il y a Atonga bela. Yem sanga siko. Atonga ke wa mona mobile nete ala bazala tsaye papa. Ye mon ami. Mais mon ami yo moko, mais mon ami babi azaka babi akota théâtre ndeni. Mutu ba repenglenga. Ya yo ya succès boya na poto wana. Wa joie télé soir. Ya joie télé. Wa ta robe rouge. Hein? Oui mais. Oui on a babi azaka bon à mon ami. Ah ba tokana. Na bazu asko ya mon ami kolandana nae. De pa okota soka koma muta maboke. Ba tro ba sa travail yango. Ya na nga mama na nga pese mbote. Ça va aller pire. Moi attends, il y a un na banda. Voilà. Et puis mon ami pe adape ex ya na msauto ke pe poto ya kala. Ya pas tout à être. Papa ngwasa. Tu m'as sorti médiatique à Christian Shoga pour Christo sorti na moment qu'on dit. Là c'est pas la réponse à Shoga bi lesbienne.
balingaka nani balingaka basi apo eza basi mosusu na tata bana esprit ya mibali boso mpe bawelela mwasi na shok alobi ndenge asosala bevite baya problème abona ye abika lesbienne alingaka nani mwasi biso mibali tolingaka nani boso tolinga mwasi boso soki ambana nanga abiye mpe abiyabisaka exemple aniki elo faut ozala sage pour comprendre réponse ça dit beaucoup de choses c'est trop profond biso bampaka tocomprenaki na mozindo mpaka bovandi na mozindo na yo na mozindo na yo mais poto mpe esila te bato basekaka bato baya bapoto te lelo mpe christian shoga na poto ate mokili lelo autour du monde ta lelo christian shoga na poto ate kala te ezali karaoke mpe baoke mpe poto nga una letie oyo visa te naoke kala te naozaka mbongo billet na séjour ozala mboka ngo kuna maintenant okende je t'avais montré non si je vis na la visa nanga 2 ans plus rentré Schengen plus rentré votre nom suka déjà dernièrement maman c'est lobby awa na obomba tata na lobby awa moto oyo yiba visa nanga na passeport azati pour ba muso o lobby on point na TV na lobby pour na nango je pars bientôt nake na mwani keka ba kota ikia nanga na sa surprise mais bao bayoki bao pe boyoki te bomona nka maman surprise tout kabwana déjà tout kabwana. Ma bise Mondele, je te dédie cette émission, ma maman chérie. Je dis merci à papa Paul Fikipo et à maman Nathalie Fikipo. Merci à madame Rodia Kamara, Shekina Vumbi, Yannick Chamba, maman Igete Kamazi, Jules Monamputu, mon papouche, Monica Makambo ya Kala, Mimi Ndume ya Mimi, Christelle Lina, Yanga Christelle ya Motema. Ma bisou belé la queen, la queen. Nenela, queen, Nenela. Vous avez belé bolinganga, maman Maria Fina, béton. Ma bisou na yo. Ma bisou en tout cas. Na batte belé au barota la bisou. En ce net moment. Moi je vous amour, je vous adore. Donc voilà. Numéro d'afficheur la Mobenga. Marco Ngal le designer, David de Dallas. Vous avez belé en tout cas. Au bout de l'anga, Massanangai, en États-Unis, à Rabelanga, chaque vendredi. Mais à l'ingabatan à communauté. Zamba Pambola, au Pambolanga tout vendredi, au Salabia. Pas tout le monde pour Pambola, tonton, au Pambolae, et au Salapé grand bien. Merci à vous de carré. Merci à toi, Barézi Baza. Nous sommes de cœur avec Herman Kassongo, président Herman Kassongo. Ouais, Herman Kassongo, courage. Avec vous, président. Voilà, ce qui commence bien, finit bien. Je dis un grand merci à toute Batali Bisso, merci à Christian derrière la caméra, il y a un grand merci à vous. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama Yasikeye. Désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te, kotatabana te, adresse za se moko.
restaurant La Cédoise. La Cédoise, bozo tunanga, eza wapi, tonton, eza wapi. Pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match, etika ya calme, ya kitoko. La Cédoise, eza wana, na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse, yomutolinga ubunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara Avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, La Cédoise et Zawana. Plagnon, Sosa, on a besoin au Kolia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi, La Cédoise, la patronne, Yemoko, Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, Oya Kolia bio, Oza Libanda Mboka. Oye pendant ma séjour, Nayo, Kohésité, Yaka na restaurant La Cédoise. Bozomo na ngamonde na zolia awa na Sabino. Neti musapie katana, neti musapie katana. Suka na ndunda ya mabaku. Ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zakanasima Kin Marché. Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant La Cédoise. Au Kobeta Billard. Au Gomelelo Kamalili. Ambiance à gogo. Au lié bio. Au Melipe bio. Au Silicipe bio. Place B à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. Au lié au Pema. Au Mélamois whisky. Au Mélamois champagne. Au Mélamois chicha. Donc, au cause à la laisse. Venez nombreux. Mangez bio. 100% cuisine congolaise. Mangez bio chez La Cédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de ça de la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Aux en besoin de ça la maman, la bino, papa, la bino, moi na yo, copine na yo, copain na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, c'est la Roni Events. Roni Events, ezawana po na bino nyonso. Roni Events, ezawana. Si vous avez besoin de une surprise, vous avez une surprise. Partout dans le monde. Vous avez une surprise. Maintenant, vous avez une Roni Events, partout. Partout, vous avez un immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, vous avez 2 adresses. Si vous avez besoin de vous avez sur place. Pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo okei soit obengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Obenga bango okuta Roni Events. Et ça, on a pour la million sur place na adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina so comme quand na Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mont na bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima soit au Beni bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Roni Events, la meilleure. Bazo salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. Akelima awa nzamina na ebi tusiku shuba kolonzo mbongo ikomi bwendeni. Awa ka place. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki dina yo twino sa nini? O eza agence de transfert. Ndina biembo nyoso de. Nada agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te, c'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimbo. Na pesi awa. J'ai 1 minute. Au plus ce jour, on va pas ça il faut. Biso ba, c'est pas biso mbongo na nzela. Karamba
Yo te voulais un peu de moi. Yo ne m'as demandé que tu veux faire bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT misala nde kasi njo okoche bazwi soki mpe kuna bache tozwi bazwaka kaka onsejanai ya mamini tokei oza na poto oza na besoin so baperruke ya kitoko na Belgique na Paris partout ozali Vanessa Airwig tokotia numéro ni wana na se nde nango loba bonde de olekisa baperruke wana bomona basorte nyonso baperruke ya kitoko bakupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable okosomba perruke na yo okotia okobima chic okobima ngebungebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naiko la sabino ba produit na biso. Ni bozo munanga nga moko sans maquillage. Eza crème na biso yelongi. Oyo nga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pona bato balin kotela, ba soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na sia misu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sokolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekoteisa mpenza makasi te donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner pe en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize pe oyo toza na bagamme nyonso bagommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso et WhatsApp. Merci beaucoup.